deux choses dans la vie qu'on ne peut pas négliger, mesdames et messieurs, c'est l'expression et l'impression. Vous savez, à chaque fois que tu peux apparaître devant les gens, ce sont les premières impressions qui restent. Quelle est l'impression que les gens gardent? Boutique d'habillement, exemple à suivre. Poto na poto, chez Odilon Mapouya. C'est vrai que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît les moines par leur accoutrement. Nous sommes petit bouillé. Nous sommes à 24. La croisement de la direction Cambiana venu par là. Exemple à suivre. Exemple boutique. Collection à collection, nouvelle collection. Pour vous qui aimez la classe, mesdames, messieurs, voici la solution. Odilon Mapouya, exemple à suivre. Exemple boutique. Odilon Mapouya. Rien à dire. Odilon Mapouya. Odilon Mapouya. En tout cas, moi je suis accueilli. Bonjour. Ni Saliboy. Bon, en bref, tu dis que moi les bétaki. Mais vu la réalité, tu peux constater qu'il y a un avocat à partir de Zappé. Et qu'on voit comme banga na ye na kati ya terrassé oyo mai lekelaka. Au moment mboule yi mai azulu kanzani na kutambo. Mai débordé jusqu'à ce que ayeko buka prince peut a dévier côté tout ça. Bisoko tali babiloko tout ça nango jusqu'à présent. Vérité, il faut récupérer et l'okoni to récupérer. Aujourd'hui, l'état nini par rapport à avocat et le wasali pour attirer le gonanzela. L'état est l'état, même s'il faut prendre l'avocat pour mettre en justice, mais maintenant on a appris que à Kimaki, Bakimisaki, maintenant on va poursuivre. Mais le pan on a ezali. Mais le pan ezali brique à l'obaka. Est-ce que brique au loba? Ndengenda que tel mazodo. Singa ou kutunanga. Désolé. Est-ce que brique au loba? Il fait que tu as mon tazali et donc on est comme ça. Au sein de l'état congolais. Même le président Fachi Akita a bandé qui n'ont maté l'école tala événement ni salemi des gars ni batu bazali tala bilambo même ceux qui l'ont dit qui n'a pas Fachi na wende ça peut doter chemise té lipapate bana ti baza au bana baza éviter sika parce que no bomba bango jusqu'à présent éviter l'image est jusqu'au niveau de l'auquel tout le monde. Merci papa. Ok, bonne chance. Ah, mboula nobeta mboula lobinde sali biso ba dégâts. Ezande terrassé wana terrassé ezalaka ya mamene. Ba longo la terrassé ya muke, ba chinois ba yekotia terrasse muke. Mai est débordé. Allez, et na maman wana tiaki mabanga na moyen mai lekeza de débordé et kati sikoki banzela. To sengi na mukonja mboka. Président Félix atali la biso makampo. Na ba érosion ekoko sala ba dégâts na se. Banda ko keyi biloko keyi. Et ba érosion moko salemi na se kuna na ndenge. Ba ya ko intervenir ba ya ko sunga biso. To za ne sika ko kenete. Merci. Balobi de ami. Ah, petit. Batu babimelaki na fenêtre. Tama bele. Nous avons maya mulo tracé tuzaka nango Afrika tuzaka monene bakeko zo ba chinois ba yeko te tracé na 50 cm esala makate maya ngo ezika kitaka chaque jour des obuma biso awo
biso nyonso babengi biso kobenga batie biso likolo na tolo mbula esilili biso awa tosengi bakonzi baya bamona depuis tolamuki chef de quartier akumi te commissaire de zone akumi te batiaka bango mpona nini mpona population ni commissaire la police akumi te bango bakonzi baboyi bapopulation bakovanda na banzete na bataba obiya kovanda na bato yango tosengi bakonzi bakita basunga biso tokoki biso te biloko nyonso ekundami aza meville ko naza pe sommet nasalaka te soko na kosuka wapi nasomba lopango ntango nayaki jeune lelo nakomi mobangi na kosuka wapi na bateko na bana. Merci papa. Bavoisin tala mosala bazosala azwi toilette yekotela lopango yakotala aloba te chef de quartier dossier ayebi yango bien yaka non Babylone nyonso ezana kuna na si nezabu yango ba fallait bimela boye eboko bima ebimi boye le boye au 5e nini baza famille yango ezali ya kata clôture bana clôture président azoya kuna likolo poko kotia ye po akitati toto tia pena makelele pena makelele akitati sekedi akotala biso koto po biso moko tona makasi ya kokati ule banda ko méchant qui m'a dit Kanda ça méchant dit ça Kanda
nini esalami awa tomoni? Bon, papa mbula oyo ebetaki lobi nde esali incendie awa na Badeding na quartier Mbala avenue Recherche. Soki totali na prince kuna lisusu érosion esalemi makasi. Donc mbula kaka oyo ebetaki lobi. À part mbula wana tala érosion oyo ndenge esalemaki. To bandai koloba depuis banda kala. Zwana en école na ngai oyo nyonso batole ba miri kweya. Eza école ndenge ozomona boye. Bisika na zulaka mwa kwanga, bisika na zulaka mwa savon ya kosokola ta elamba. Metala bana classe bakimi ngai parce que moi batanga lisusu ezate. Nde passe tozana ngo yango tosenga na gouvernement. Bayoka mawa lolenge to votaki bango. Bango pe bazala na confiance na biso. Parce que biso tozwaki mbongo na bango te, tozwaki ni polo te ni eloko te, mais bazala na souci ata érosion o bakundela biso. Et puis nazo senga aide na niveau école na ngai o ba soutenir ngai. Ata moi batole, ata moi mabaya na ba banpo biloko nyonso ekenda na érosion. Merci. Merci papa na. Yo fa na kata quartier. Nga fa na kata quartier. Na ya na sali 2 ans yango. Mama. Mais nakutaki boyete. Okuta nini te? Nakutaki makambo nyonso ezalaki te. Sala meka na événement esemeli na misu na ngaka na 2 ans na fa. Makambo nini wana? Tala bambelezo buka na pamba. Tala noka kamera boy. Mabelezo buka na pamba pamba. Tozoye bato so eloko nizo sala. Mbote. On s'est présenté balandi na biso baye bayo. Ngai nazali ingénieur Munga, nazali directeur des études na agence congolaise de grands travaux. OK, tomoni présence na bino agence ya grands travaux. Bomoni na misu na kanisi ba commentaire ko ça eza mingité. Donc nzela ebukani selon ba yebisi biso que quelques 5 ou bien 4 ou 6 maisons et kendeki déjà na moins accident esalemia. OK. 6 maisons sont juste au bino bomoni pemé na prince mais biso to uti ko tambola quartier Mobimba. Donc pour nous informer bino quartier Mobimba eza soto to compter bandako ki ko za plus de 15 maisons puis bandako o etondi o ezipam na zelo na ebite bo ana eza to compter on te passe biso moto lendi na ebite bino agence ya grand travaux ndenge boye parce que za route de Matadi eza nzela o badiso za ko utiliser nzela o za ko aider national numéro 1 eza bongo délai na bino ya musala eza ndenge nini bon ndenge bomoni biso awa toye pour ko sala rapidement évaluation il faut que lelo na pourquoi au plus tard lobby na tongo bakonzi bayeba déjà quantité ya misala il faut donc volume musala ndenge sengeli awa on a ko pesa bino date boye kaka mbala kaka na lobby mo autant de jours te donc en fonction ya volume musala ndenge epesi wande to ko koloba musala oyo e ko salema na délai songolo to pakala mais lobby déjà bozo banda te lobby na koloba te ke to banda po misala ko banda esengelaka mbongo ebima oyebi eza lokola liwa balobaka ke liwa balengelaka yango te mokolo ekoya oza na liboki ya mbongo bombaki esika songolo mpona kofinanse eza bongo te ngai nakosala évaluation ya misala lelo ndenge bomoni ngai na ye awa nasala évaluation lelo soki kotravaille na butu mpona koyeba koproduire quantité ya misala ndenge esengeli tokoyeba koproduire yango topesi na bakonzi entreprise kosala awa eponami bakonzi ya l'État na yebi que bakonzi ya l'État bayebisi biso que baza prêt il faut que misala oyo ekende mbangu que mbongo il faut etiama donc mbongo ezali mais na kokoloba te que lobby déjà na kobanda te pour entreprise esingaka nano excédé se déployer ba machine ezate ba machine ezate donc il faut que machine eya le temps que machine aya entreprise a s'installer à kozwa ba disposition asali musala mais au moins beaucoup za la sûr que urgence ezali tokosala musango d'urgence mesure ya érosion nde bomoni yango profondeur nango ekozala bakobele mètre et puis épaisseur ya makadame oyo esalama awa nayebi te soki bino bato ya grand travaux bokokorige yango ndenge nini po tomoni épaisseur eza moke te épaisseur eza moke te so ozoloba épaisseur ya makadame ndenge yo moko soki otali nayebi te soki omesure yango eza combien mpe épaisseur yango ya makadame nayebi te soki obengi makadame yango nini est ce que oza kobenga bakushe ya se
est-ce que vous avez une couche à goudron? Ils ont pour couche à goudron, ils ont 5 à 7. Dans le cas où ils ont 7, les personnes ont 7 cm. Si vous prenez un bateau, vous avez une agence à grand travaux, message ni bomi ba konza mboka. Bon, bato bazindi na ba assister bango. Ba konzi mboka bango moko na maimatali ko assister population na kanisi ba konzi bazali. Ngai musala na ngai nzela e baby il faut na bongisa noki nzela e bongisama ko ete mituka eleka. Dikambo siko ya ko indemniser population wana gouvernement ko yeba ndenge ya ko sala ba modalité nango pe décision ezwam. Merci beaucoup. Eza ba dégâts salemi na cadre ya ba travaux wana bisonde bato agence to indemnisaka bato bazali affecté ba victime affecté na likambo ya ba travaux mais le quoi les accidents salemi wana eza agence te muto ko indemniser ba. Merci beaucoup directeur. Mukongo na ba lokango ya koningana